bonjour à vous et bienvenue dans cette émission Koba Talk. Et c'est avec un invité que nous allons vraiment parler en détail de lui. Vous allez découvrir qui il est. Bientôt là, je vais vous le présenter. Mais sinon, ne soyez pas pressés. Déjà, je lui dis bonjour. Bonjour. Lelo, na émission Nabiso Koba Talk, bato ebele nyonso bazolanda, balingi baye ba vraiment en profondeur, naninde azalaka lito ya pete. Na évité pourquoi na goloba. Chaque mutu ameka pour comprendre. Omoni oko fungola miso tala mobimi soba. Oko kanga miso moyoki obimi mayele. Mais peut-être ça on comprend. Est-ce que bako te ayo na munoko na yo mo comprendre te? Mais bateau na français oyoki. Nakosi? Bako te pe na français oyebite. Pona mona pe mutazo ba français mais azabu bourrique. Peut-être ça on comprend. Ni na loba. Tole pe soko oyoki o comprendre na za nani pe o changa wapi. Oyebi unité na se présenter on a loba ti suka ndeba ko comprendre azape nani. Na loba ni. 1 Vindenge sawa, landanga bien. Tito kutani, pesanga matoi penda série. Na opesa bino 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Premier article 1, landanga bien. Soko ye bagate fungola matoi. 1. Koya mutu eza volonté ya ni ya yo ni yanga. Koya na mukile eza volonté ya nzambe atindi ole kananzela wa batumi bale balingana kina bolingo na bango atindi okota na kati. Oroza mwana liboso to mwana katikati to ya suka wana selo plan ya nzambe. Koya mutu na famille oye oza ba para wana po bimi na makila na bango ADN. Mais ozo représenter makamu nzambe atie na nzela ba parents bango te mutu bacheli yo. Na to so comprendre. Bango te nde bache yo. Oye na nzela nzambe atie yo na ngano to lingani. Toboti mwana wana nde sikoyo aza fruit ya makambo nzamba chekati na ya akosala mission oyo nzamba tindi ya sala abonga te ana quelque chose à participer na muki siko bato nyonso bazolando se présenter te au lobby te yo yambinga attaque qui oye par rapport à quoi pour comprendre ce yo yebinga te tikanga na s'exprimer o ba koyoka nde ba comprendre azawa wapi pour ne repesa ngata bo so yo yebinga te oya bako comment Atiki yo siko o s'exprimer pour bato nyonso bazolanda yo bayeba soko zanana. Wa yebinga c'est un frère na pembe na zabo ingaye. Wa yebi yo te siko yo. Wa yebi yo te ko découvrir nga so temps na koloba. Yango to tikeli yo maloba mboka wayo. Merci. Na songi na première plan na lobaki. Landanga bien. Ko tia vi kakate. Ko pesa yo faute te po échouer to pourquoi ina mbeba. Et bela batu nyonso bana mukilito bata bambeba na oya priaka ayeba ki auta na mbeba nzambe nda repêcher comme si a repêcher neti donc oza grâce ba benga ngoni o méritate ba récupérer na nzambe selo par amour ni na lobao na remarquer batu na mukili ceux qui yo bongi ba ko pesa privilège ko le kawe azangi o azo souffrir ba mona rapasi na été ba wolola kay mingi par rapport ko tuna ninyo za ngo ya pasi poto to sunga wana 1 yami bale batei botika ko disqualifier bato a valeur nzamba pesa bango koka koya na lipape elemba kotamba na triko bibamba kola na litoko ne pas dit que ba projet na ngesa ko beba na za muto na kolinde na difficulté à vivre makam na robom oye bata melinga e kosale malobi eza nzamba tia ngana za parmi ba moko ba ko na victime ya ba mal chance ko vivre na ya vie manka na koleki lokwa batinyos bambisika da vie ya na lala libanda na sala nyonso basala kimuyibi kulu na ndumba noa bangi. Mais n'est pas dit que tchanga na manka. Le quoi n'attend qui n'est pas dit que n'a raté. Dieu par amour, yokanga bien. Natambola na ba famille. Ngapo na lia fo bati na bitinda na torchonné. Ngapo na la te lamba fo mutalacha lembi ati kelinga. Ngata to rolala bango na mbetu ngana se. Bakosi ke na suba ndoko na subaka te. Kolala pa ba te sama kambebe ebele yango na pexana na 1 katina. Botinda kabana mingi ba conjeté. Romone na santé me makambe kote na mitema oye le cas soda kenda guerre na pasi vanda na mwana na nzala bolala nzala mazapa na yo kozala l'aise akoba ke nazana nzambe na kosakana na conscience kimia na lo baso comprendre nga ebele moni ba na kisasa ba koma wa na balabala ba kima banda ko bofinga bango bandoki ndokite avant na ndako wana mama wana tata mwasi mama le ka maltraitaka
akosepelaka babiloko libanda me yala la nzala bokopesa faute ndenge nini mama dia connaître akendaka na église asaka ba prophétie landanga bien mwana atali ke mama a prière malingaka nga te nakendanga libanda tanga kola libanda bofingi ndoki or mutu akokotela aza te po aza na pui te tantôt mama akufa tantôt papa na incompétent koliesa ye akabai pa batata mwasi orebolobake mwana otokokoka ye te mpo nzala eleki pepa na biso boyambi mwana bokosi tala makambo na oloba obato na église te naloba makambo prière pa nange bangisaka nga te ngoko prière ti na 100 kotambola na voie normale nde eleki prière efe esongo nini asala prière na ntongo na butu me natambolaka mabe vo me nakota nye na bimi nye me naotambola na botosi ya nzambe ebela bakretien balakisaka boboto na moso bamoni paster soki aza pembeni azopengwa sabanga nzambe me soki amoni paster abimi mosantu bateyi mingi lelo soki opesi edima monene achangelo mateya oyo aza mobola ata priaka na vérité ko aza piaka kende kuna bakanga o mingi yango wana oza lito ya pete kombongo euta wapi kombo wana euta na bato bapesanga CNN toli ya pete tona bi toli ya pete eza non bani donc son abi évangile na ke musika eza conseil moko facile à retenir donc il sera comprendre nga aux à l'aise na yana complication te na yande na facilité ko faire raison ça batuna nzela ke bible ata bomoni yango munene lokwa sanduku bobanga te na kati ezaka na des problèmes sala mala mutika mabe nyonse fimbaka ba exemple pepe sabiso courage parce qu'on a facilité on a ndenga te la pete na sekina voilà na facilité on a te la pete na bimisa lango ba branche oyo kozongisa muta comprendre que ngana yo nde toza bakolo mukili comment bokopesa building valeur koleka mutu ngolo ba ki bato bapesaka mingi ba building valeur ke ba pourquoi le biboye mais surtout ninga bien landanga bien tande toza remarquez na kisasa muta ondima somba ndaku $600,000 sans nyongo mais soka si bato ka batongela 2 mois pamba impayé au moins mbongo $600,000 et loko bouchara to bimisi mbongo facile ba bazo sala po ba futa bango ba $100 ba kelo sabasi na ban o bozela na zina mbongo to total jeudi kisasa sona bi kisasa na monde o remarquer soko za piaka ba ko considérer te na famille ndeko pardon ndeko na ko linga considérer camarade musika wazana mbongo ke yo ndeko ne pembeni to kena pa bandeko au mona pena ndeko so mbabino na tongo soka moni bino bandeko ne boye azoboya ko lamuka bi babusha ka eta lamuka mais bosa bandeko bolala na ye lokola zo avantage ko bonga moni bino pamba na kisasa yo koza na mbongo te ngana na mbongo te tanto apia to sola bien tant na koza cop ennemi na ngali boso yo so na kezo cop na moto ya mibale to ko madelo kumu na famille kiti to ko mibale il faut nga moko na kende ba betela nga maboko so na zimbongo na opeso na okabelo ko $10 na kosa ko peso ba conseil mais na tcholo tika la bongo je te dis avec amour RDC on a zoloba confier na yo ajo komi na nga to tamboli parto ko bunga te comment je ndo tambola ole la bato nzamba sala lokola yo okokaba dignité na opamba ozoloba na bato basambelaka batira okende koluka basambelaka te comprendre nga bien na otoloba okoyoka lingala moso comprendre makambo na oloba te oui na oloba te kosambela awa eza mutu mukili na chak na englobaka po prière nde pesa solution ke baza malamu koleka bata mukili mais soki prière ebandi na désordre kokotisa bato na bamanka oyo aveste kitya liboso mapapa kitya nsima oyo batireli bakopesa bango place nini yango mena tiaka mingi batei boweleli kondima mabonza bato babonga se babongisa pays bopesi bango raison ebela majorité bazanga lokola balelaka na fond normal bazanga apui botiki bango pamba nzoka bana baconflit na kolo mokili problème nanga na lingaka to elanga mbongo na kobata mabaninga bakemba ponga na pile na bagena lekingi bona na chance non na lingaka biloko so tozolamba na nebeli to komeka lipapu yo moko te tango kokabala to kota ba manka mekande supu ota so zimungwa polero kokabola to zebele to kokate akaboli ne sengo yokanga na mona ba mama kala babala bango na mboka bi français na anglais era ya na libala aokabola fufu so batindi opona avopona fufu kopona ta 5 sani avopona moko poni e 4 le bimilo kwa machine 4 on a fraction l'air ndenge moko lelo yo parti pris basi ebele bakema bala aucun na famille mobile na français na anglais au kabali fufu oya kopona libosa ça na avantage que le kamuninga ngana esi mana zotala ke fufu na ngeza na seko le ya muninga pourquoi parti pris lelo yo na pas ce conseil o remarquer en église kana ozonga wana batu mingi bazaka na mbongo te pourquoi ba pesa bako ba faux prophétie bagenda ko tshaba ndaku désordre yo so kende église moni mutambongo ba pesa faute
Est-ce que vous confirmez pena makambo zolo? Nazo confirmer pour makambo na mona. On a basala nzambe oya solo bakoki jamais kopesa prophétie moko boy. Oyo e wuti par nzambe te. Nzamba pambola yo lobi bien. Olobi basala nzambe ya solo. Tona kisasa ba amuke. Est-ce que oyebi ke komi na niveau basala nzambe mususu pona koluka lokumu. Ake kopesa ba mbongo na bato akosi ba koma ba aveugle. Ake alouer cercueil, abikota na kato oyena sala prière o se quoi. Ba komi ebele. Comment bazo sala loko pona ko influence zo sala de nzamba ko tindo sala mozo ko sala nzambe makam na place tindo to sala po ba mono danger. Lokumu mozo likoko manani malembe. Tala basala lelo. Comment oza mosala nzambe ozo ka ba titre mataka loko à levir. Ozo ke nango wapi. Le te dis avec amour. Combien de mabala ba dévier ba bola. Moi sina mobile baninga na voie normale difficulté peche bango kaka. Orolo batay bo kanga nzambe bolu ka boza na patience. O te nzamba la tinga professeur sur mobile na yo o ya uti Canada. Le rôle est mbonga peso dim na robata mana biro tel zo pese moi mona ka papero mbota likasu bongo tout bongo baba na poko ça reza prophétie. Jorande John libéré fio pe négise pese ba mbota likasu baba na. Tant ba robala na zama ka manzambe ba komi na poto des eaux de bi et bimi. Est-ce que professeur nzambe za bongo jamais na zo bano par amour. Zo ba par amour mais est-ce que tolia pété à partager rapé makambo ya zara nango to ezara ya tikala kana maloba kaka. Baloba nini? Kozala mote ya Bible te, a voté ya batu exemple na yo ete ya koleka sabi ya Bible. Exemple ne zara. Exemple nange sakane na jepsa yo. Na lingaka vérité ke ndenge za poto ko kosela vérité makambute. Je te dis avec amour, o mato kitangana onde kolovi, mukoto kolongwa, to bisu vindenge otikala te. Tant que toza to profiter na sengo pesa baninga raison. Ko lingaka te soko le baninga porte le pang bala lanzala. Eza malamu te. Est-ce que yo baninga baliaka? Olobi bien. Baliaka mais eza exagéré te. Na pas ce conseil. Exemple, ngana ko lambisa biloko. So na fani tanzana souci na neti par exemple, na pesa edage ni pe simba. Donc exemple lambi ça comme moka los. So ki boye mutu moko to kolia. So ba komi idée na monke pa nange ko simba te ka go asuka. Na ko ngana pimela biso nyos. Na ko zana bomi na ko ngato lia te loka bozade manke ko zala. Bomba. So la tibo ki inga te ko lia po ngamo na tonga nzoto na so makasi. C'est na livre bino bo lia nga te na manka bino bo ki bozana ba dego. Moi te ko singa na perte. So ibo linga va to lia tole anga to kepe tole ya bino match sili mi-temps 0-0. Solo wana. Je te dis. To komi na lero e bobo te pile ya nzambe te. Exemple. Commande ko muso afandi ya mobali ya komi na aja ko bima kanga maboko. Yo lokolo de bria ko saka musana yo, ero zo ba plein ya famille no sala na mobali na yo, $100 otala leka bengi yo yaya e, nde na za mwana kanga mi musisa. Olongo $10 opese po bobota ma famille moko. Mais tangu yo ko $10 wana, ora ko kete o ya pesinga lokota kate. Awo me mangona buzo ba biksi mwana na 4000, o etikela ke na bar. Tant que comme na mamu susu yaya mukolokolo bezati akena pembeni o yaya kabaka te yekuta sala kabanda kala masundo la ngam ngona kozanga pe no moni c'est pas basi pona biso vie koza l'africain so koza mele to bima bololo bimi le chèque ba koso nzo ko lukaki mabiko bomba te koza bisunga sunga te. Mais wana moni ki komi so ko se contredire yo mutoza wana ozoloba ki batu muninga muninga mususu sikoyo e komi so koza bisunga te na biko za bisunga te kanga bien. Nina ina bimisao. Même kolomo kila fana songa nanga. Tangu kolomo kila kendaka ko biksa Lazaro akufaka. Est-ce que ebemba mo santo ezaka ya Lazaro? Ba santo wazaki ebe aponeka ya Lazaro simantela bi ba bisu bo tela bo samba na lola. Pourquoi kolomo kila seki simuto? Songa na est-ce que ils sont en place wana et le babo te betaka li sola Lazaro. Na beteli li solo ndenge eza utuninga ke osabo botele katete. Y'a on a ebisi tant yobi nanga na contredire. Y'a on a ebisi wana. Toki ami balé. Tangu kolomo kila kende ko kuta mobali moko ba sala 38 ans na malade na piscine. Est-ce que bazake be la biksa bango nyos? Kako mobali lokota li toko simantela ke bino bo c'est l'angelo ya ndenga so bino ndenge bomé sana. Pour comprendre. Toki malem nazo mano ba piste clé tala. Na olo bano vraie version. Yokayo. Tangu Yesu ayaka ebela batwa maladi bazala ka biksa bango nyos pa saka Yesu. Abetaka tolo ke boye lokwa na zesu bobenga benga oya to saka abika oya to seta tikala bongo poye ba ke tant Yesu akufaka se kwaka et ana mutuma zaka na porte handicapé aka ko bika na maloba Pierre na mona Jésus pourquoi bika raté conseil gratuit tant Yesu saka miracle ma pe bimé belé tant ba ke tikala bani bolo ko tabocha na kitu komelo ko bimina miracle ko tikala ba ke na onda ka biba tika te ba ko tabocha na kitunga conseil kolo eloko ko keleko ne pas sikoleka mopaya.
kolonda ku soki fufu elala lingaka te babwaka po monaki pasi na mbongo vome balambela eto babuka buka bazongisa na ya moto tala ba bénéficiaire so batoni bana mike so batoni fufu baba madango bachangi omona bate pa changi ya kotala pa bike aibi pasi ya uti te pasi ya mbongo ayebite tala batata mingi so mo tata na matama ezaka affection mo sinda pesier oh atayo moko yokanga bien J'aime so lia bien te sani atata to mwana ngo 9 misuni baka santé te Bozole a fait ah lelo beko uta wapi mais tala biso ba bénéficiaire to ka santé sans motif ata ba telo li papona kingo oye po bi passe mbongo te maman je te dis avec amour RDC et à mabete to kutane na bat quelques-uns au bakangi biso catch et bela batu bazole na Congo bazana ba potentialité ko bimisela bango ba talent lo nyezo zang et là que zang eza ba mi pesi mita sans motif comment nga arbitre sifflete na pe ma sa malade na kende congé mais to maka makasi bajana kisasa elekela kanga passe na kamwaka okoki ko sambela te nzamba sepeli so ngindi tala église ebele ba prière ba bongate bato basambela te mingi bazongi ba onginda mabena yo ozoka fina maseki me ba décision comme série aji na ngaso na teki tala au demi finale avio polo longwe matako le bimi mbange bandoki kokita na kokimela ngawa mais pena sanga change na mutu mutusu ezate jeune ba jeunesse lobby que mboka ezo soutenir bango te bazo sala ba projet minene mais ezo soutenir bango te mboka ezo soutenir bango te la muka na tongo bakaja masanga bakotana na balabala ba pende ba melaki bane ba melaka bana mbo oya moni Congo minde peleli yo oya moni Congo molili alali bo balobi ezala kali kamba staff moninga moka bengi boya na zo ebisa oya benga ka wana de courage yoka ba conseil na biso ko koresi na Congo ezani nini yoka premier cas na mona mwana mobala fanda atanga na ete pia ker ko zanga pan ayako tala age ndenge pousse na miyo kiso soni kwesi mana sala nini ba maso bazaka na ba moto akomi so ka zimbonga sombi 1 litre acheli muninga ba matise ba pousse eti wana koye bandam ndam tanga sali de semaine mona message lobo kuna koti dossier komi pire muninga ba rival obando poussa abike copy yango tanga sali 1 mois de ma kompe ko foutre la monifier komi kito baninga bazo c'est la Congo na TV ya komi challenger azoli ambongo est-ce occupé Congo baby pour ba vie ya mi balé na mona muto atakinga sana chaque tonga wela kabisa 6 nda saka na compagnie tanga kezando aketelema mama uti ko somba ballon na 10e ri tanga ke na ngwa katikata te ba chemise 5000 ya bimi recevoir à maman na mesa wenze ya ke soko za humanité na manette 6000 soko timba 5200 ba mbangi to likolo ya ye kolo marchandise va na salia ma boke mimi balala kana basa me ya mesa tant to koma 17 la talière ko kange koki mama challenge yango pesa nga 50 chemise bambongo na 4000 ya bambongi na likolo ya tango matabisa kenda ko masa yambie mobala solo yo alesa kanda ko mala ato futela ndako pe papa gravité mwasa mobala ya solo ko bala vansi na ngaye yeyo po ba ke vie na ko peso conseil ba nyama batanga te oya nyamwa za na défaite ko za na défaut ko bimana moyi ba ela ke biloko na baninga te akufaka po mona ke loi ya nature tala. Je te dis avec amour. Congolais m'kolo comme na makamna ote ya vérité. A sentir que au koseli nzambe makam oro zana nyongwa nzamba bombe ya ofele ndozo chapel. Problème à Congolais sou ezani. Problème à Congolais za boye. Loko la difficulté za bakabela Congo pas signos. Jeune à 25 à 30 ans pona ko tia zemi ya ofele champion. Pona ko lukele eli panda yebité. Mais pona ko benga basi na ba no polele. Ba jeune pe belé bazolanda osiko. Oyi saboni. Yango makam na loba. O na loba ngoyo. Soko kotine kiri oyo okotike la vita okobima ridicule okozanga mbongo ero kolembo komi na ba 65 à 70 ans okomana ke komi trop tard po makasi ndoto elembi okosimbisa ona nani l'air yango na bana longola batu batanga po bazana qualification kobonga avantage na vie ela bango soko na kananga ba illettré ba voyou batanga pe bazo réclamer ke bazo so misala te oui olobi bien mais la plupart ba muke majorité abisonné ba raté to le roi ba fouti oui na boulangerie Fouti a tellement jamais na lipa 200. Fouti avec qu'il faut va à 6 na 300. Basombela ngo mingi basoso na bangulu. Landanga bien. Conseil na zo pesa bandako to telemi na Congo. Bango tu ba universitaire te. Ba voiture nyo c'est na prince bango tu batanga te. Et là so bomayo obanga ke balé na misu ndoko ebina je soko forcer ko katisa. Mabena yo so banga baninga na Vares mais ndoko na makolo yo yebi ba le koleka bango malio to lati kupa mudi ya mudinda. Problème na yo nde na loba véritable vie loba pena véritable on ba yo fille oyo apesa mtoto na mobala kosi ya botsa imwana ayako timbela deuxième mise miliba ku famille robwa kanga charge na mwana mobala escroc
amemanga na babara lokuto babiere misatu mine na lena lipekondera lingi tanga tanga se te ozana bane belé osuka ba ko pembo ngabilo yesoka melinda oki bien kolia ela été bana na bakotanga ndenge nini bakosuka ba bakotanga soko za na sagesse mobala ko pesa mbongo soko pesa ko muke kataka mbongo wenze cha on est konzo avenir so mone macho matiasa ka crête simanja na bana kanga bisaka kima na pesa conseil mama soko za remorque ya simanja na moteur comme so matadi soki pe mamadimba kasanguri kwanga marchandise kobeba erreur na ba clair soko za mobala mavwanga kata libala liko mobala bien je te dis soko tana mobala vrai mobile budgeté alingo na vérité mobile fa koto na plan mbongo na ye vrai mobile yemo luki mbongo batu bale mbongo masi na bana ngana koke na beti cop na 800 000 la kisio mais so magan fona somba pantalon so bisanga te mbongo zana to somba fufu tala mona bela ki récupérer santé yo somba pantalon na mois prochain vrai libal bandero nanga ya mama mbongo na simi so pesa mama na bino $10 yo bité mama so ko toura sima boni kana sina pa ba on fin janvier o za boy na bango ti wa ngana bana nga photo bonga mona mwasi vrai na kola to de alliance ate ko ipina réserve que moi sur on a $20 bando changer bigudi mama elali e papa yako senga nyongo zo livrenga mina pe mibali bolinga pe ka basa ngaite ngana linga kande moi so to bunda na balabala po bato libanda ba mwana ko saka yanga me ba cho litoi ezate kumanda gute so to bunda me manga na ndako saka na karta na mbanda ekoyebana ngaso bitumba toka libanda bendanga loko zo torsione wana nga botala mobali yako pekisa seke mandana nga ye wana yo okota makamba ngo yayo biya yo foyeba tala ngonde okabale lini batindi yo tala so okuta ila mbanda no ya beti yo siku mama mwasi ndalongwe libala ngana obundana madame mobala kota non ngata leki na ngaso mwasa kolengo pekisi orate fufu okolia ka soutien ennemi juré yo taliba les affections toliango mo ebongo na rekoma ya mabe mama na loba no polele ngana loba ngo clair mwasi na ngafoza na comportement ba chel ato boti bana set latelanga ba mini ba robe ça va na ngaka maputa te kwa ngula so tamba na bana na ko benga na onoki yo bona ngwa boya ni ngana ti musala mwana kanga kona lokolo na miyolo kwa pompe kufa mama ngenge mwana ya yo moko nganini wana za mfutema lui ko pesa tata affection na ko kabilo ka petit ndengeni ngani ngalipita liboso meki sanga lokwa kinini ata na boy kanga munoko ma wana kaka mama za $1 yo simba okamwe ya nani ya yo entretien sabaza papa bakibara bana te mama nga bana baene kokuta biso parce que bana baene biso to ndene bango bana ba kokuta biso fo to sa ngata bana ba 6 ngano nde bolingo oya koli mingi to tindie congé pa mona filme te ngaza basi ya mibala ya hote respect nga fo tanga fuvulai nga so ngina lingo makasi entretien talanga chemise atana kovo boma sili benanga muke na balabala soto bimi simanga na lipeka lokola aveugle la tsanga ba mama lopang mama kokota papa yeyo wana li abona mama safa boza bien moko autorité zo sala wana na ndozo nganda ku 15h20 tibutu na zaka wana okepte na wala taliputa na yo komona jana okese pa ite zomwana ezo mona nanga ozo loba boye pe batu bazolanda yo mais bino bata bonde bozalaka na ba vie moko compliqué yaka landa ku retard na opesa ba fille c'est clair soko lingyo yo ko nde cours sérieux ngai za lia sitin oko changa lia simosa bandumbebe ebele libale sa affection na ko sauter libale sa harmonie avant olala saka lokato ngato bima siko rate fête cha maquillage ando kama kana tonga la mukina tikelo mbongo na meso ndire beba tonga zo kende classe pourtant otaki na tega ndongo chaki maquillage ndongo la na bosija business ka mama $1 okay oye uti wa papa yeba chez mama na olo bana pole tala na si oye za tolio zo pesa ba mama na pesa ba mama po baso comment yo moi sa jeune fille mobala ki mayo na olo bana pole famille elingi famille nganité moi sur mobalo alingi moi si ata moi c'est impoli mobalo on dit ma kene musika ke aboye so mon balo komika pecha banga mère na se fona chasser alinga kaité je te dis avec amour bolingo ça compliqué netinga nanga moi ça ibanga oh ibanga
Ayiba mbongo. Yibanga. So za yibanga te tiens. O masini. O zo la kawa. O za makamususu. Yibanga. Ayo moko e. Na yebisio na yibanga na tiki mbongo fuye. Benda, ça va. On sait que ça maman yango na. Bana ba secret. Bozo mena nganda ushawishi lokwa feti. Ngati nda bana batanga te hein. Nani? Ba mo batanga poko tondeleki. Po bana so ba dampe ba toni ba mo ba mbinga fufu change mbechi na o nyama ba misi bakaye. Empite kai kombe ga ide utabando tanga. Ba bandai na kosono ko o to tanga papa. Moni fufu toni si ba mo batangi sabati batinda. So moni ka simba kai atonda kate. Tuna mpisa chichi, witi, duju. Malabani ka bokale zapi na bomba kina kitunga. Kote ko bomba bokali 4 jours a yebi. Mpisa ne gali 2 mois. Na yebi Congo mboka. Comment moi na 4 so boya kolati na 0 eh. Loka to lia ki fufet ka kina nzungu loka ba na boko la va po bali ngona si. To la nzela moko. Asa na pongi te. Ako. So bika otale micho. Aza ande fufu. Le baka bozo fufu ngo bo chauffer. So ka loka amanga ke yaya. Otisi filme te en ki pongi pa biki na video tout. Yeba Congo. Monde za bongo. Yaya. Omoni Congo so yebi ngote omani ko za mfute. Okotambo na mikumba Congo na mutilo kwa yondo bomaka Lumumba. Mboko. Foyeba. Nga na yebi na moninga na nga intelligente. Qu'est-ce que yebi Congo bien? Ngande emplacement biter na biter. Nga emplacement. Omoni EDC. Boko ki mangana za. Na yebi tous les wenza moins cher. Wenza moins cher. Ezala partout ba siwambanza baluza. Ana baba yebi ba wenza mbumbu. So na somba kwanga bumbu. Ba kwangwe utaka mbanda kana matete kote ya kunda. Na batende bakata ngona singasuki. Bakani yangona bambolo mo bachaka na fufa poussière. So bakani nge boti litama. Litama ana ko video 3 kwanga. Solo wana. Mama technique azawa. Ngana ko peso mbonga wende ngo lamberika o cheringa na fungolika mifiniko na lete de na bi monta wenzi. Ah mando yi wenzi ya 6000. Oteka 4000 wapi ko mando yi. Kolingili bala te hein. Na ebisio. Tozo koma déjà to koma na suka émission na biso yango totiki sikoyo babi technicien za allo balio basuka pona bato nyonso bazolanda siko. Na pesa dia ba shema na zeps. Moni Congo bole la pamba. Congo est bien et puis na ngate Congo ebonga. So ebonga na se retrouver te. Juste Congo ebonga te. Siko en tout cas l'ité yango tozo comprendre te. Moko pesi conseil malamu, mususu ya mabe. Ngana tanga te so Congo ebongi ba zongisa ngamboka. Somboka ndenge. Oui, ba ko ka intelligent na bongi mboko. Ona batanga ba 600 classe baka. Au moins na te mutu to atanga na Congo soka sala kata sonela ka débat. Ça les ala ya mutu nyonso. Ndoza musala na e. Nga omoninga ngana vivre na désordre. Et désordre ça non mona lipa. Désordre zate. Faux, botimbelanga. Faux, kumisi ba konzo ya mitema mabe oza na bango. Mitema mabe talinga te. Mama, kolo mukilo asala bango so mona bongo nga. Natala bande par na ngeza wapi. Ngata ba yiti Congo, ba tumbi Congo, ba baboli Congo, yanga nini. Yo kenanga wapi. Ya ebo tala ngana bika moninga na Congolais na carte électeur. Na lingala. Na linga kangote. Yeso bakamwe yo. Kande na bisio. Soki ebaleza kite nde na kena nga kuna kala. Kofanda. Mama mboko soko landi awa okufela bana bakanti ozamvute. Kolia mboka nini miliki eza pasi ti lelo. Angola bunda bitumba 28 ana basavim me bazo fournir de ces miliki. Awa na Congo pomo na mwana sisa sikre mobimbeza pasi. Ennemi ya mwana yo moko mama na ye. Basombeli o bière mwana sikre ofongoli mwana masanga po pesa melo bando kata ndam. Soka leli okabaka tende boye me oya yo pesi nani. Ba mama kisasa. Baninga mi juger. Mama na peso conseil sérieux. Na mona mwasi yo azosala ke mobala tonda te neti ngana ko benga no kabi ko afufu. Benga na penza mwasi lola fufu. Moni mbanda te mokei. Mesiko awa yozo. Sani afufu nanga mwana sisi ko nguluma siga mema ngoti tia kitana mesa sakweya. Non. Tango kende kino prototype la gite poni. Ngana bina zonga po ba contre te sebele. Mama na challenge tout fait. Tana bi tout fait. Ngana tala. Nga soko bali ngono sande prière ke nzambe lemisa motema mobali ona tafuni mingi. Oh. Ba tsaka tala na biso frère. Et puis nga. Nangara moi si courageuse. Nangara moi si français te.
pour moi si en français soka zangi misala amemomba na vidéo na ba français mingi kuna moni moi si en français to pese 5000 alinga ko tsaka kolamba na français mama ko somera na aubergine yaka na rognon mais moi si alinga so pese 5000 tsaka madesu ni ba yoni lo so na pondu ba sangisa ni chakula imbwa moni moi si alingala ebi chakula imbwa ebi ke 4000 ba pesi na somba ba sakombi 6 ya loso na matungulu na nini na kosomba makala te pe ko ta perte na c'est la moto ba voix ya ba voisin ngwe sala ke zonga na oui linga no kishasa na linga kishasa pona challenger ba ole langa no se retrouver ti ko distraire ba ko lobi ona linga Congo te mo linga Congo te pona motema mabe RDC sana ba jaloux mama tola la nzalo to ba courage Congo soko fingi jeune garçon jeune fille qui ça va monter mabe mboka 5 ça ba tumisal mais bazo vivre bazo foutre ba boti bana na basi ya faut benga mutu champion hein na ba no polele hein o mboka te tala ba mbwa nyoso batombola so matoi ngato ana mbwa moko na 3 mois matoi kitaka nani nzalele ka o bengelo nini mbozo fiotola ngalo kwa yebinga miki sona la kimba nikisa mutuka na ndima kite mbwa zo ndima te lo wana etikari ka beta boye. Donc c'est par ici notre convidana sur émission la biso merci na bino nyoso olandi biso tozaki na pasteur John donc to lobby makambo belé en détail et to Monique et ça lui ne peut plaisir à trop moi je ne peux que vous donner rendez-vous déjà pour Koba Talk dans une prochaine édition bye bye. Quand vous bino boss abonné massivement na Koba Plus chaîne na biso na bino vraiment to lela bino tout fort to lela pete yango na bi bien boss abonné bo like bo kota place ba boss abonné wana bo s'abonner donc na Koba Plus chaîne na biso aimé oumela donc ba tutu à ba coordinateur ba DT donc ya Koba Plus vraiment base on est ensemble to lela bino tout fort yanga ndeko papa Emmanuel Miyuna merci Marco Loko oumela ba ndeko idergo ba mbote belé mbala soma au base numéro nga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment nzamba pambola to lela bino na bi bo s'abonner na Koba Plus base tous ensemble merci. Donc, on est déjà arrivé à la fin de notre émission. Merci. Je vous annonce déjà qu'il y aura une prochaine émission avec le pasteur John. Donc, te promettre à Bino déjà, émission Moussoussasika, numéro Moussoussasika. Restez toujours là, beau s'abonner massivement, beau s'abonner et belé dans votre chaîne Koba Plus. Je ne peux que vous retrouver dans une prochaine émission. Bye.